balandeli lisanga tozokoba na programme na biso ndenge ya bomesano tokobanda nanu na sujet oyo tozofungola nango na pokwa lelo. Yambo te biso tokende na basituation ya mboka ya République démocratique du Congo toza nanu kozongela likambo ya situation ya Pays-Bas ndenge toyebisaki bino tokozanga te koyebisa bino toza nde awa nanu mpe tokolobaka mpe makambo ya Pays-Bas ndenge tomesana ata situation na mboka ya République démocratique du Congo ndenge toyebeli ezokende toyebi te so toloba kao na kati ya kao tokoloba na mpona Pays-Bas wa ndenge toyebisaki bino baélection esalamaki mpona korenouveler parlement wana Pays-Bas ezalaki le 15 mars oyo eleki nde bato baponaki epe basalaki mpe na ndenge balingelaki awa na Pays-Bas kochange paysage politique na kati ya parlement esalaki ete esengeli baluka majorité parlementaire mosusu mpona kosala gouvernement ya sika boyebi premier ministre aza sikoyo ya FFD lokwa batikali toujours parti ya monene bien ke baperde mpe mwa basiège bango nde baza koluka sikoyo coalition ya sika mpo basala gouvernement ya sika kasi te sikoyo ezosimba nano te na masolo bazosalaka na baparti politique misusu nde yango wana bomoni eumbeli mars avril mai sikoyo tokoti na juin nde tozotala masolo yango soki ekomema patu wapi soki ekosukela lenge kani tozokoba na programme na biso bozokezela bino yesuki tenge toke na masolo etali mboka République démocratique du Congo tozobanda nanu na sujet oyo ya likambo etali baélection na mboka République démocratique du Congo mpo yango nde ezali likambo oyo mama na likambo soki tolobela yango ndenge wana mpo yango mpe nde ekobota baélection nde ekobota bato oyo bakambi ya sika ya politike oyo bakokende na mboka boyebi eza lelo likambo ya sika te toza lisusu na institution moko kuna te ya présidence de la République deuxième chambre première chambre na badéputation surtout kuna eza nango caduc eza déjà dépassé eza hors mandat donc pouvoir mo politique oyo eza kuna oyo eza lisusu légitime eza te mpo Kabila na bato na ye ndenge baboyaki kosalisa baélection année passée mpo na aumela na pouvoir nde boyebi bacontestation ndenge elekaki na ndenge ntango papa ya biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki no na bomoi oboyoki nzembo ete ekobeta mpona mémoire na ye babi ete akufi te pamba te atikeli biso maloba epe alobaki to se prendre en charge na ntango wana ye azalaki no na bomoi fin année passé 31 décembre réussite esalamaki na accord politique oyo ezalaki signé na deux camps mpona kosala ete régime spécial ekota oyo ekomema biso na baélection crédible toyebi esengelaki rassemblement ndenge etiaki poa nango na makambo wana na dialogue wana makambo ezalaki clair bapesa prémisse na bango mpe bazwa présidence ya conseil national ya suivi ya accord yango wana boyebi ndenge Kabila asali na nsima awa ata papa Etienne Tshisekedi akufi avant kutu wana babandaki kobloke sikoyo baye kobloke mpe baye kobebisa baviole lisusu accord ndenge bamesaka koviole na bango makambo nyonso na constitution batie bagouvernement oyo batiaki Tshibala Koti toza sikoyo awa tokomi na likambo ete esengeleki calendrier ebima calendrier électoral déjà mpona koyeba baélection esalema mokolo nini mpona ndenge na accord oyo ya Saint-Sylvestre oyo ya 31 décembre dernier eyo ezali kuna na kati ete baélection surtout présidentielle ekosalama na décembre 2017 oyo tozali
sikoyo calendrier bini na te toza lelo le 1er juin so totali allure oyo seni azosala baroulement na ye na ndenge azosala wana toyebi te soki eza na amateurisme soki mpenza eza na ndenge moko professionnel po epai so balobi ete mbongo nano emonani te to ekoki te kasi bazosala baroulement tozomituna so bazosala yango na précipitation to bazosala yango malamu e soki bazosala yango na bamoyen oyo bazosala nango boye eske bazalaki nango liboso te mpo basala volonté politique balingaki kofinanse seni te mpona baélection esalama toyebisaki bino mpe na ndenge babudget bandeki kozala vote na parlement mpona seni me mbongo wana nzela eleka emwana te. Sikoyo baélection sikoyo ekosalema na ndenge nini po esengeli baélection eza crédible mpona crédibilité na baélection nde esengeleki opposition oyo eza crédible ezala na bacommande ya pays mpona kokogere mpo na crédibilité wana parce seni mpe fo esokwama na respect ya constitution. Enrôlement ezosalama babandi yango na Kinshasa na mokolo ya dimanche awa na Kasai toyebisaki bino ndenge bakoboma kuna bato basali ete basote Kasai mpona baenrôle bato te kasi baélection ekosalama mpe ndenge nini soki balingi basalisa baélection wana eza bagroupe aba soki bamilisi yango ya solo ya kamidansa mpo balakisaka biso bato na mwa banzete boye bango nde bakozangisa bango mpona basala enrôlement. Bon boyebi bino moko makambo wana eza complot ya Kabila na bato na ye kuna ya Kasai mpona koboma bakasayen mpona kocreye instabilité yango nde eza nourriture ya pouvoir na ye nde bozomona sikoyo na baélection bazoluka koevite sikoyo bayebi ete kosala bango problème taso bazomona ete opposition aza na bato ebele koleka parce que passe surtout opposition na biso ya rassemblement toyebi alimete baza na bato ebele sikoyo so toyebi bato ebele koleka mpo eza bajeu basalaka na trucage mpe na baélection soki bafaire enrôler bato na yo te place oyo oza na bato ebele na fief na yo bapasa ndenge wana sikoyo bakoki kojustifie fraude électorale balobaki non eza fraude te yango eza suite ya ndenge wana donc soki bato na yo wana ebele bazalaki enrôle bon chance na yo ya koleka engaka ezala wana na Kinshasa toyebi mpe te soki enrôlement oyo ezosalama na ndenge nini ndenge mpe na baprovince mpo tozoyoka soki basali baenrôlement baleki okoyoka na nsima baagent ya seni babandi oréclame basalaire na bango parce bafuti bango te tozomituna so na bacondition ya travail ya ndenge wana soki vraiment crédibilité ezali en commençant même na baenrôlement wana soki bafuiti mosusu eza te mpo toyebi na este kuna na République démocratique du Congo bacarte d'électeur se retrouvaki na maboko ya baougandais baburundais barwandais bango nyonso tu bazalaki enrôle basalaki ndenge nini bacarte d'électeur ekóma na maboko na bango toyei koyoka bamosusu oyo baye kozongisa yango enrôlement baélection yango wana yango esengeli kozala na ekenge toboyi te biso nyonso tolingi baélection mais tolingi esalama na crédibilité wana nde nayeseki bino ezouta deja na bato oyo baza crédible ndenge accord ya Saint Sylvestre esalamaki mpona kotia crédibilité na processus électoral kosala ete na mbala oyo alternance politique eya oyo bato nyonso
bako sepela nango pe bato ebele bako soutenir ba resultat wana. Siko bato oyo ya crédibilité bati bango pembeni po ba sala gouvernement te po Kabila na bato na ye baluka lisusu kaka kobebisa ndenge bamesana po makambo eza ya kobeba balingi ebonga te. Wana toti kotalisa bino risque ya monene oyo eza nanu na bapréparatif ya baélection ndenge baenrôlement ezosalama oyo po ndenge bazosala baenrôlement bakoki kosala yango mabe ndenge nauti koloba baplace mosusu basaute baplace mosusu bafraude bango nde bazosala kopesa bakarte na bato bazomérite te baza bacongolais te voilà ndenge tomonaka na baenrôlement mosusu eleka na baélection wana bapesaki même na bamineur bakarte d'électeur. Sikoyo risque wana ezali po bango bakoloba ete tosi tolekaki tosalaki enrôlement esili bakozonga esusu te po baya kosala enrôlement ya malamu po bakoloba enrôlement tosalaki yango wana soki ezali mayele na bango ya mabe ya bondoki mpona koluka kaka malheur ya peuple congolais oyo biso tolingi lisusu te eza te. Risque monene ezali na bapréparatif wana na ndenge ezosalama oyo esengeli tozala ekenge kasi koboya enrôlement eza mpe risque mosusu oyo tozoyebisa bino ndenge nalobaki na bino baza koluka baécarte baespace territorial mosusu oyo ya bapopulation na mboka République démocratique du Congo mpo bazala enrôlé te oyo bayebi ete kuna opposition vrai ya rassemblement aza na bato ebele koleka mpo nsima baloba soki baleki te eza mpo bato na bango bazalaki enrôlé te me bavote bango eza te me banaye bato basali yango eza bino na riske wana oyo ya enrôlement ya mabe oyo bango bazosala po batia base na fraude électorale eza mpe sikoyo na boycott ya enrôlement. Soki tolobi bato na biso bokende kose faire enrôler te eza toza komikata biso moko mosapi na mbeli po wana kutu eloko bango bazolinga yango wana bakobeta maboko basepeli bameli champagne et voilà baaccomplir souhait na biso yango wana esengeli koencourager bato na mboka République démocratique du Congo se faire enrôler bazala bakarte électeur po bazala prêt ya kopona mutu oyo bango balingi azala na tête ya l'état et pe bato oyo bango balingi barepresente bango na parlement te na baprovince kuna mpo na renouvellement ya présidence de la République deuxième chambre Sénat na bandini nyonso ya province. Wana ezali likambo oyo tokoki kopekisa yango bato te se faire enrôler bozala bakarte électeur bosala ndenge wana e toza koya mikolo mikoya nde tokoyeba eloko nini oyo ya koya kosala lisusu mpo na baélection toza koyeba lisusu boye ezali na likambo mosusu oyo toza mpe kosouleve lisusu aspect mosusu na bapréparatif oyo calendrier ebimi na ino te sikoyo ndenge nasoulevaki yango liboso ndenge baza kobomba calendrier wana po ebima
ezali pe na bapiège mosusu wana eza risque monene po ntango bakoya kopublie calendrier elakisa ete temps ya banda publication na décembre ezala mokuse mpona batia na calendrier wana ete baelektio esama na décembre. Wana eza pe risque monene oyo ezali lokola te sikoyo baelektio esami nano te. Ye responsable ya CENI aza dépendant. Donc nayebi te pourquoi nayebi te soki na bamboka mosusu mpe banini na bango électoral babenga yango commission électorale nationale indépendante, je sais pas quoi. Indépendance na ye aza te. Po soki CENI azalaki na indépendance ndenge esalaki na oyo ayaki okufa soki tokoloba mystérieusement na malumalu ntango apubliaki calendrier électoral oyo esalaki ete baélection esalama na cadre ya mandat constitutionnel présidentiel aye kobela aye kokufa na États-Unis po esengeli ye apesa calendrier na ye mpona azwa bafinancement mpona korealize yango. Ekoki kozala le contraire te wana bazokosa biso po soki yo mutu osali plan osali projet na yo okosala na budget mpona réalisation ya plan na yo na projet na yo, alors feza lié na temps réalisation wana okoloba te ntango bokopesa nga mbongo nde nakoyebisa bino temps oyo nakosala mpona réalisation ya plan na nga to projet oyo. Non, ezalaka te. Donc moyen oconvaincre bato kutu yo moko oza sur ya kozwa financement et puis yo moko oza à la hauteur ya koréaliser plan na yo to projet na yo eza te. Po soki osali otie calendrier ebe yo lakisi capacité na yo et puis la transparence parce que eza à partir ya temps où yo pesi pour la réalisation ya en phase ya plan na yo to projet na yo nde bato bakoki ko mesurer ko évaluer na tango sengi finance ce qui est un peu en retard ou esalaki ete moyen ou bana réalisation na ndenge ezalaki planifier liboso ezalaki te ou bandaki me eke malembe po bamoyen ezalaki ya kokoka te pe y a pas de problème na ntango odwi bamoyen kokoka okommunike olakisi bato retard oyo odwi olakisi ndenge nini okoka korécupérer yango soki ezali mpo mbongo mpe esombaka temps c'est de l'argent ekoki mpe kozala baajuste budget mpona oganye temps mosusu beaucoup plus de personnel na matériel mpona enrôlement esalama noki mpona koganye baretard na ntango politique aza na moyen wana mpe volonté wana mpona baélection esalama na temps oyo yo osaki na calendrier na yo bakopesa. Soki eza te soki orataki 2 mois babakisi 2 mois. Mais là, au moins, il y a transparence. Ezoyebana, ezomonana. Mais, indépendance ezate na commission azako chargé à organiser l'élection. Azo dépend de la politique. Azo de la signal ya politique pour na tolobakutu pour publier calendrier politique au Sahel. Donc, dépendance ezali, commission nabiso électorale nationale eza dépendante. Il fallait la CND, commission électorale nationale dépendante. Pas CENI. Donc, un risque, msusu ya munene yango wana. Il y a non-publication, il y a calendrier électoral, natango déjà
il fallait la publier. C'est ni à ça qu'on s'est vanté na ba enrôlement au yazo sala qui est dans le bon sens. Ndeni trouvé beza dans le bon sens. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Voilà. Non. Wana risque yana ya munene. Msusu tobaki na risque ya liboso otolobaki ya côté à base ya fraude électorale na enrôlement ya kobeba ko enrôler bato bazana to na ngote étranger ko luka ko éliminer ba espace territorial msusu pa ba population wana oyo bazali mingi po na opposition ya vrai ba zo accès na élection te po ba enrôler te wana za ba risque na lobité que eko sala mandenge wana po tolingi te sala mabongo yango tozolobela yango po tolakisa ete bongo te po bango ta mosusu bazokanisa tozoyeba te tozomona te topa ntango mosusu tozoloba yango makasi te e bien voilà tozoloba sikoyo risque oyo mosusu na souleve ya ko freiner na publication ya calendrier électoral nayebisi bino mpe lisusu mpona koganye temps kotia batuko oyo devint fait accompli ntango bakopublie yango esala kwa ke na moma wana ti kokóma na ntango baélection bato bakanisaki esalama na décembre ntango eza moke mpo babwaka yango mosika mpo baza mpe nanu na bobangi ya kosalisa baélection yango calendrier wana mpe bapiblie yango nano sikoyo eza te parce baza prete bango moko mpona kokota na aventure wana nde risque sikoyo mosusu yango wana oyo nazoya oyebisa bino pourquoi baza prete bazali prete mpo na nini mpo balingi te barespecte constitution mpo deja bazorespecte yango te eza violé accord ya décembre année passée eza violé mpo bayebi ete na constitution Joseph Kabila aza lisusu président te akoki lisusu komitia candidat te na accord ya 31 décembre Kabila pe akoki lisusu komitia candidat te eza na kati ya accord mpo boyeba pourquoi akimaka yango abangaka kosala ndenge balobaka ko mettre en place ko réaliser yango na ndenge ezali wana bato oyo bafandelaki yango mpo esalama mpo bango nde bayebi esprit nango ndenge ezali donc azokima même esprit ya accord mpo bato bazoporte esprit wana ya accord eza rassemblement vrai oyo baza na limete lelo oyo azokima azobanga mpo na nini mpo alingi te akende malgré asi akenda wana elili na ye nde moto etikali wana eza kutu ata ebemba nyoka te mpo ebemba nyoka ebangisaka me ye eza elili na ye boyebi soki moi eza mwa makasi babilili mosu ebendanaka mwa milai me moto aza ja mosika position ya moi echange po omona elili yango mpe yani eza sous place oyo bino banda omona yango te manœuvre na bango ya kosala ete azala wana nde bozomona basanction bazozwa sikoyo union européenne a frappé même tina bamende na baboshab mpona nini mpona bazali ko bloquer processus électoral basanction sikoyo ekweli bato oyo bapesa ye sikoyo 9 oyo ndenge boyebi bato batalaki na banews na baréseaux sociaux boyebi biso mpe radio lisanga na nzela fondation lisanga na compte na biso ya twitter facebook topanzaka basango nde yango omonaka ntango tosalaka radio jeudi tokotaka na basango nyonso te ya koloba po toyebi ete bao balandaka biso na twitter na facebook balandaka mpe ndenge topanzaka mpe basango
na katikati ya mikolo nyonso tu. Basanction babeti sikoyo eza kaka mpona baviolation ya droit de l'homme te, ezali mpe neti oyo Gédéon criminel de guerre oyo aza allié ya Kabila, elokola eyebamaki ete ye atindaki bamilisi na ye mpo bakende koboma bato na Kasai, ye mpe aza na liste ya basanctionne. Bamende baboshab kotia bakale na processus électoral, na makambo mosusu mpe baza associe mpe na baviolence verbale oyo mpe ezotinda bacomportement misusu na bapolisier contre baopposant. Kosala ndenge wana mpona kobanga kosalisa baélection mpo bazali na eloko te apa Joseph Kabila na bango. Soki basali enrôlement ya malamu, bapiblie calendrier électoral, Kabila aza en place te. C'est ça la vérité. Lokola bayebi te bazotatone, yango bazotelema nanu wana. Donc il faut rebouskile bango. Sikoyo tozwi risque wana po toyebisa bino ete soki penza bazalaki bato ya oyo balingi baélection ya solo ndenge bazolinga kokosa bato baloba ete non, le plus important c'est d'organiser les élections. Donc kotia corrompu na gouvernement eza plus important te. Est-ce que économie na élection parce que Joseph Kabila photo e bango yim tabane économie ba premier ministre na ye na ba mandat na ye azaki nango na élection ya fraude asalaki ti ba sa ici élection o ba sa ka ma be ya ba fraude po batikala et comme na o ya suka po ya za sute ba sa te ba siko soka continuer sous ko nommer bato ya zolinga na ndenge kaka ya ba corruption na ye. Alors il faut se demander soka zana volontaire à sa élection parce que yé pende muta à sa élection te po alobaki na batu na yeke bango batu ba organiser élection te eza seni. Mais siko ndenge ni nsusu ba komi suko pesa impression na batu ete bango ne batu baza ko sala point élection za organiser. Da bozo mona bango moko na ba contradiction na bango bazo la kisabuzoba parce que il faut politique ezali kama volonté politique parce que politique a refinancer a repesa ba moyen ya na seni pona parce ça même ba sécurité nsoane ko sala tout ça seni mtu akomisa sa ba sécurité te pona donc waneza likambo batni surtout to ebi yango ete boza mikolo bozo yeba bozo mona même ba mike na situation de la République démocratique du Congo ba ebi le problème c'est Kabila. En 2016 eleki oyo il fallait élection salama présidentielle sans Joseph Kabila et salamité pour alingaki alongwa te. Siko toza na 2017 lelo le 1er juin natango élection salama na décembre natango bango basi basali ya bango soki centrale électorale ya batu ya mouvement ya mouvance présidentielle à Kabila ti lelo ba ifsi batu dauphin na été nani oyo akozala candidat oyo akosuccéder a ebanite. Bon, peut-être tant bako sala ba dépôt ba candidature nde bakoloba po ndenge nalobaki baza nan oyo akombimisa kuna ye nani tamsu asi akufaki déjà. Donc po bomona eloko oyo ezali ko retarder makambo nyonso confiance na ye na place aza wana ke élection salama il faut bousculer. Donc, il faut bousculer. Yango eza lié siko na risque o na zo baksa siko. Risque o ya munene suso ezali ba se servir na ba enrôlement ma beo bazo sala po ndenge na bisaki bino eza base pour na fraude ndenge bazo sala ba enrôlement ma be na ozonga ya soute de na tanga ba ma beo zo sala na enrôlement donc ndebo la ndenge ngali boso
bozo comprendre ba oyo bakwa zonga liboso te na internet so bokoti na site na biso bomoi ya possibilité na ba anciennes émissions mpona kolanda so émission oyo ya lelo jeudi 1er juin 2017 oyo sikoyo risque ezali ya kosalisa, je dis bien ya kosalisa frauduleusement référendum. Pourquoi dans le but frauduleusement? Et le but est frauder na référendum parce que on a fraudé déjà pour na pesa qui déjà na risque à liboso ya ba enrôlement ma B pour passer la base na fraude la élection. Si ko sali sa frauduleusement référendum et ça parce que baza na droit wana te ya ko beng sabatu na référendum baza na mandat te ya peuple ezali susu te donc bakoki te bango nani oyo akoki kokotisa proposition wana ya référendum nani boyebisa ngai mutu ya gouvernement Chibala n'importe quoi babimi na nini la majorité mon côté parlementaire bamsu baza wana baza na bango pe na parlement ata pe ndenge wana te parlement ngo eza pe susu na mandat te et c'est commis illégitime donc bakoki même pas ko modifier ba loi ya minene ndenge ezali wana constitution bakotouche yango te wana déjà bakoki yango te nde soki balingi basala mayele bona référendum bakoko sala yango te bango surtout baza hors cadre constitutionnel même soki balobi ke eza droit ekoki mais droit eza pe na obligation eza kaka te ozana droit et peuple pas eza pe na ba droit na ye où il faut respecter alors ba droit et peuple c'était pas respecté il y a à voter mutu na yo alingaki na fin ya mandat année passée alors sikoyo bango baza suna ba droit mingi te bakomi nde na ba obligation kaka po ba droit na bango basi ba épuiser yango et eza kutu nayebi te par quel miracle bango bazofana na nti lelo peuple pas zo leka na ye pe azomona bango pa leki akasomi mwa lipa na nguba na ye alie na bitabe to mikosa te to mitia na mitu na biso te bazali na droit moko te ya kokotisa proposition pour na ba organiser référendum na tina nini na Congo il y a pas de conflit constitutionnel eza na conflit entre opposition na pouvoir oyo bazowela likambo oyo soki ya ndenge nini oyo balobake bo peuple a tranché nini constitution toyebisaki bino ekota na référendum eza nanu consommer te au peuple emoninga pona il faut vivre nanu alternance wana atala ikopesa ndenge nini évaluation ya constitution oyo soki esalama lelo oyo eza pito pale Kabila abomi eloko mosusu eza te alors tokende na référendum mpona bamodifie yango mpo atika lisusu non wana eza arme ya bafaible oyo bango baza koutilize eza oppression na baforme nyonso tu eza arme ya bafaible faut pas kobanga il faut enlever la peur baza bafaible référendum eza na place te na bato wana jamais bokoki ko accepter lobaka kabo même na pongi soko lali eza na place te na République démocratique du Congo et surtout pas maintenant tant bazalaki non na cadre ya mandat na bango ils n'ont pas réussi et sikoyo bolingi bo offrir bango sikoyo chance hors cadre bo bandolo baki balingi basala omoni bakoya kosala mais non comment ça hein soki omoni baza koluka baya koyiba eloko na yo yo bandiko mani tala balingi baya koyiba elamba na nga natandi na singa na kati ya lopango na ngai comment ça hein bengana bango soko za banzete beta bango mabanga bamba bango eza na kati ya lopango na yo ebani eza bilamba na okangi otandi na singa wana toyeba yango
Pona nini natie kutu risque yango kutu na suka ya ba risque wana msusu parce que eza iloko akoniata na makolo akopiétiner ya kokanga avant baloba ngo okangi munoko eza te bamona bato quand même bazoba te soki bakoka koorganize vote na mboka pe démocratique du Congo soki bamoni ete eza droit ya peuple po apona alors oyo il fallait basala liboso ezalaki ya présidence de la république bakopesa bato leçon ya démocratie te et encore moins ya baélection ah non te buzoba soki eleki tala ndenge ememaka mutu akoki koza azotambola bolumbu mais lokola alati balunette ya moi azosala fiere ale bato sikoyo bazomona esu bolumbu na ye te bakomomona lunette ya moi alati na fiere azosala yango nde bakomi sikoyo komona yango nde ekomi koatire bango mais non moto wana aza bolumbu. C'est ça Kabila comportement na ye na batu na ye. Yango nde tolingaki na pokwa lelo tokaboya na bino pona koyeba ba sanction ezokweya kaka toki pe su lelo ba américain ba bakisi pe su sanction pa général Olenga yende aza soki chef soki ya armée ya Kabila ya soki ya garde républicaine soki pe ndeni toyebi te armée oyo ya peuple te po yango ezaka te mpona kaka makambo na bango bazosala ya baviolation pe na Kasai eza makambo etelemi kaka eza kutu na ba ONG ebele esengi fo bankete esalama na baorganisation internationale oyo nyonso eza lié na likambo ya baélection po soki bandimaki barespecte constitution baélection esalama na ndenge elongo bani tolingaki kokoma awa te wana eza awa bino Yesu Kitenge nde na kaboli na bino sujet oyo na pokwa lelo oyo tomonaki ete ezalaki na ntina elobama lelo